Coucou ma famille, bonjour, bonsoir, na Pesibiso Beauté, na Kombo, na Yesu Masia. J'espère que tous êtes très bien partout et pas yoa tozwami na papa, maman, de quoi moi si topé à mobali oyo akozwa vraiment libaku ya kolanda mama bi na Pesibiso Beauté, na Kombo, na Yesu Masia. Topesi nzambe merci pour na bomo na ngai na yo oyo abateli biso. Alors lokola ya bateli biso toza compter parmi les vivants, tout tient les devants et après tokoya mpona kodévelopper sujet na biso ya mokolo ya lelo. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Yahweh topesi yo merci, merci incomparable Dieu. Merci pour un moment agréable, sali biso topusana Yahweh pour partager, te recommander en aussi en loboko na yo, Yahweh zala na biso du début jusqu'à la fin. Reine na yo puissance pe présence na yo zala partage na biso oya yo te zala musika. Yahweh ngana zala instrument pamba zala nzambe oko passer message na peuple na yo, to bombi chaîne na biso kimia pe bolingano et régner kati na biso ya yo te zala musika dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonjour les sous ma famille, mbote na kombo na Yesu Masia. Vraiment na pesi nazo pesa ba mbote pe ba bienvenue na ba ebanso o baza ko s'abonner na chaîne na biso. Vraiment na yambi bino maboko ya kofungwa matika ete nzambe ya lola apambola biso na yabi ke ndenge bozwi décision ya kosadere na kati ya chaîne oyo bokozala jamais dessus, donc bozala dessus te na yabi ke tango ye déjà cela veut dire omoni déjà quelque chose ya kitoko to pe ya malonga oyo epousse yo o s'abonner et na ko décevoir bino te na pesi bino mbote na yambi bino na kombo na Yesu Masia et na yo pe nanu oyo s'abonner papa maman de kwa mwasi mobali comme sous vidéo oyo ekozala la première vidéo na otala ya mama bi vraiment na sengi na yo o s'abonner vraiment, au liker vidéo, au commenter, au partager, pourquoi pas. Et yo peux toza déjà abonné et tant au koutani la vidéo chaque fois au koutani la vidéo et zalamala muto sa ranini to like ka vidéo to like ka vraiment c'est vraiment important. Donc tozo liker vidéo, tozo s'abonner, tozo commenter et ça sera bien makasi. Voilà nzambe azwa lokumu pona bomo na biso pona nyonso oya sali biso to kutana lisusu na mukolo ya lelo. Vraiment on a un sujet oyo to solo la lelo entre biso papa maman et tope toko koloba entre ba couple sujet oyo eza vraiment important pour la vie des couples. Sujet ango eza nini tozo lobela sur la prière na kati ya vie des couples. Prière na kati na vie des couples, tope prière na kati ya libala. C'est vraiment important. Lelo tozomona ba papa ebele pona bango ezaka ke moi si des fois à la femme de prière, moi si fois tellement la prière, moi si des fois à la femme de prière. Oui, c'est très bien. Moi si fois à la femme de prière, moi si fois tellement à la vraiment je m'excuse, azala vraiment femme de prière à tellement à la moi si à l'osambo. Mais ezaka a que moi si il faut azala vraiment femme de prière, mobali azala homme de prière. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que mobali, que l'homme est le chef de la maison. Comment aurait cause à la chef sans pour autant oser la vie de prière katinayo? Yango tozo mona lelo et belé à ba couple. Belé à papa pe oyo diable azo utiliser bango d'une manière ou d'une autre, entre autres na likambo oyo etali infidélité. Pourquoi? Parce que aza homme de prière te. Pourquoi? Parce que aza mobali oyo apanga nzambe te. Bien sûr que oui, okoki kozala homme de prière, mais ce qui craint ya nzambe eza kati na yo te eza pasi. Et la prière ça pousse aussi na mutu au fur et à mesure azo pousse na la présence en nzambe, au fur et à mesure azozwa temps ya koyoka liloba nzambe ezosala ke mutu wana akotisa to pe azwa azala na crainte ya nzambe kati na ye. Ba couple
mais sous dès les fiançailles déjà bazwa déjà initiative wana ya kosala prière en couple ya kosala que le sambo ezala lokola pilier na kati ya vie conjugale na bango na kati ya libala na bango okomona déjà dès les fiançailles déjà babandaka na habitude wana déjà ya ko prier bon fiançailles nayebi ke boza de part et d'autre voilà mais ozo sentir que bavandi 6 mois vie de prière mo bien que bazana nous ensemble. Et cela est moni pe que esayini et continue jusqu'à ce que ba koti na kati ya libala ba continue ko adopter eloko wana pe et komi lokola mode de vie na bango et ba couple mususu ba yaka ko kotisa vie de prière kati na couple na bango ce qui peut être circonstance moko a passe et comme li bango pourquoi tokenda ko lukanzambe kaka tangu to zui choc tangu to sana likambu tangu to sana besoin na ye wana vraiment eza moi parenthèse na ko fungola eza mingi système ya mo ba chrétien ebele oyo biso elo tozo benga ba chrétien o mona kaka que tangu nazwi likambo tangu naza na pasi tangu namoni ke ezoke na koyinda tangu namoni ke ça ne marche plus en tout cas wana nasala nini nakima mbangu na présence ya nzambe na ye nakokami na vandi nzambe mais quand tout va bien quand tu te sens l'aise quand ozomona ke nyonso ça marche très bien obi nzambe ezela nasala na vie na régner nanu nasala nanu boye tangu omoni ke komoyinda pardon nazonga na présence ya nzambe non wana eza kitoko te nzambe bazwaka ye lokola mason te nzambe bazwaka ye lokola mason te nzambe bazwaka ye lokola nini te donc cela veut dire que kozala na présence ya nzambe kozala na vie de prière c'est pour toute une vie eyinda ebonga ezala bien ezala malamu donc naza wana na présence ya nzambe elobi nango mama na biso tama alobi ebeba ebonga eyinda ebonga ezala ndenge nini nga na yo kaka donc cela veut dire que fo koyebi kotia nzambe azala toujours na esika na ye koyeba mpenza ke nani nzambe aza important donc présence ya kozala na nga na présence ya nzambe c'est important pardon donc kozala na présence ya nzambe c'est ma vie. C'est ça. Donc, eloko na ngai naloba mpona bacouple vie de bacouple mosusu okomona bazwa vie de prière to mpe prière bango batiaka yango kaka soki mwana azobela bamoni ke mwana beli toke mpa munganga toke place boye tosali boye esimbi te toke boye munganga lobi kozonga toke boye traitement ekisi maladi ezomwana te wana omona te toluka nao nzambe tokota nao na présence ya nzambe toluka nao mais quand tout va bien papa yebi que chaque jour abimaka akendaka kobosser et na fin du mois azana salaire na ye maman ainsi de suite donc bazomona tina prière penza ezala te donc tozana biso déjà bien tozala déjà salaire na biso tozala déjà na baaffaire na biso donc chaque fin du mois chaque semaine chaque jour mo miki na biso ezokota non faut koyeba ke diable alalaka te diable ta mosusu bango mosusu yo omona ondire okanisi ondire bitumba eza te mikolo pena en tout cas ça va donc nazo vivre j'ai la peur donc voilà donc bitumba eza te mikolo or diable azosala nini azoplanifie aza na baplan oyo azobongisa mpo ayebana koya na koacheve donc avandi neti aza te mais azobongisa baplan na ye yango omoni vie de prière eza vie mobimba ya mutu tango azovivre na se na moi et surtout que tango obengami ope oza mwana nzambe oza chrétien eza na bachrétien ebele bazala baoka bachrétien dimanche bacouple pe lokwa tozolobela mama bacouple donc voilà omoni papa mama donc ye mpo na ye prière ya dimanche kaka nde ezalaka important mpo ayebi ke dimanche nakokende église nakosape nakosala boye donc dimanche nde dimanche baculte ya semaine baprière ya semaine baprière personnelle asalaka te ayebi kosala te donc mpo na ye dimanche kaka nde eza mokolo oyo basalaka nini bakendaka bazalaka na présence ya nzambe. Vie de prière na kati na couple, c'est très important. C'est très important parce que tant que vous êtes unis spirituellement, tant que vous êtes unis dans la vie de prière na kati na couple, ezo la que vous servir benzambe wana ensemble, bozo yoka ba oza ba commandement na ye, ba oza ba principe na ye et bozo tia yango na misala yango nde essayer lokola eza evandi lokola base to pe fondement ya kati ya couple na bino. Ba couple belé boza awa base ya mabana na bino eza nini?
fondation libala na bino evanda na nini, eza fonde na nini, eza fonde na nini. Bolobaka ke libala nzambe mutu apesa, nzambe mutu atinda, libala eza institution divine, tovanda na libala, oui eza institution divine, mais institution divine eloko eza divin ezalaka toujours protégé, ezalaka toujours na babénédiction oyo esalaka nini e accompagnaka yango. Mais siko bino bato oyo boza na kati na yango, soki botie vie de prière te eza base na bino te, eza fondation na bino te, comment se fait-il que bokoyeba na ko bénéficier na ba bénédiction wana to pe na ba protection wana oyo ezalaka basé sur le mariage? Donc cela veut dire vie de prière na kati na vie na couple, c'est vraiment important, et surtout na ba papa bino bokanisaka ke maman des fois ke ndaka bukaka mabolongo, oui nzamba yoka mwasi makasi, nzamba yoka mwasi so aleleli nzambe vraiment, nzamba yoka kae, et surtout ceux qui pe mwasi wala azape mwasi oyo azana crainte nzambe. Alors même si ozape na crainte nzambe te, tango nyonso zoya na makola nzambe ozoyela nzambe na lobite ke nazo encourager bino, non nazo la kisaka ke façon o nzamba za ka bolingo okoya na présence na yo kolela miséricorde na yo okolela asa nini ayoka osala. Mais papa pe ozana part à responsabilité wana makasi, parce que un homme qui est un homme spirituel, tango azana spiritualité kati na ye, azana crainte ya nzambe kati na ye, mobali ya ndenge wana ekozala pasi po asala mwasi na ye mabe moko songolo pakala, parce que tango otala mwasi wana aomona mwasi wana te, mais azomona déjà image ya nzambe, azomona déjà image ya nzambe kati na mwasi wana. Alors ekozala pasi wana mobali wana asala mwasi wana mabe, parce que azomona image ya nzambe. Donc déjà komona image ya nzambe, cela veut dire que azana crainte ya nzambe. Donc ebi ke tango na osala mabe na osala nde nzambe oyo nazana crainte na ye mabe. Papa bele bolingi ko sambela te, bolingi vie de prière te, yango na diable azo utiliser bino na makamba ba infidélité o ezo kota ezo détruire ba mariage, ezo détruire ezo sala ma ndenge na ndenge. Yo lo bakara ke oui na sala kananga na sala kanangai na sala moi petit chéri na ngali banda na sala moi si na ngamoko boye to sana libanda na sala kanai as déranger ne foyer na ngate ezelo côté. Or ozo e baté ça risa diable, soit yé soit yo moko na bino azaka oyo diable a utilisé pour akota na kati ya vie de couple na bino pour na ko détruire foyer na bino. Yo mona ka ke bozalaka a déranger moi sinon na ndako te, a déranger pe yo nini te lo côté bo vanda ka bozo kumbela soit disant bolingo na bino, mais ezala ye boza ba instrument au diable azo utiliser pour na ko détruire eloko eza sacré ou eza mariage. Boza ba instrument au diable azo utiliser pour na ko détruire eloko eza sacré eza mariage. Alors moi si tango avandi na kati ya libala, moi si tango azo supporter mobali, tango azo supporter na ma bêtise ba bloro mosusu ozo sala, c'est parce que moi si wana pe asa na crainte nzambe kati na ye. Moi si wana aza na crainte nzambe, et moi si wana aza na bolingo oya lingi yo mobali na ana besoin ya kimia. Alors tango yo papa po oza homme de prière, oza homme spirituel, et ezala pasi po bofongola ba porte ya ndenge wana ekota na kati na vie de couple na bino oyo ekoya kosala nini ko détruire vie de couple na bino, oyo ekoya kokota mpona ko détruire vie de couple na bino. Vie de couple na kati ya couple, c'est vie de prière pardon na kati na couple, c'est très important, parce que tant même bozo sala yango, même bana bozo kolisa bango bazo mona même prière en famille. Donc il faut ça la prière en famille ensemble na bana, mais à côté aussi entre papa et maman boza sous na prière na bino o bo simba na bo fukami peut-être ya chambre na bino ya lit conjugal na bino bo bondelis eza na force mususu eza na puissance mususu oyo nzambe asala kawana tangu couple o baza uni dans la prière, couple o baza uni dans la prière. Nzamba visitaka, nzamba salaka kitsaka ba bénédiction, nzamba fongolaka, nzamba obondo sentir kake bozo vivre net bo vivre na monde mususu, mais bozo vivre ka na monde. Pourquoi? Parce que bozo na crainte nzambe kati na bino. Pourquoi? Parce que botia nzambe dans centre ya libala na bino, et bana o bino boboti bozo ko enseigner bango butu na moi, parce que bana wana bazani ni avenir na bino ya lobi. Tant que bino bozo la kisna bana nzela malam, tant que bino bozo construire bana bozo la kisaba la malam eza venir na bino ya lobi bosa nini bozo bongisa yango moni même bible zo ebisa biso lobi ke to la kisaba na nzela ya malamu pour que lobi tant bakokola basani ba s'en détourner te
et lelo pe tozomona bana ebele okomona ke na nzela oyo tozomona lelo ya makasi ezani eza réseaux sociaux omona mwana mosusu azosala otali âge otali jeunesse otali olobi makambo azosala est-ce que aza na baparent te est-ce que eza na baparent te oyo bakogangela ye to mpe bakolobela ye bakopekisa ye bakosala tu te poses tant de questions mais mwana wana aza mpenza na baparent aza mpenza na ndako ya baparent pourquoi parce que bango moko nano baparent baza unité bango moko nano baparent baza na fondement te baza na fondement te baza na base moko boye te fondation moko eza te sikoyo bana bakozwa ya wapi parce que soki akoti na ye na réseaux sociaux oyo nyonso ekomona ye ekosepelise akosala yango vie de prière na kati na couple c'est très important balobi l'homme est le chef de la maison en tant que chef. Un homme spirituel akoyeba malamu ndenge akodiriger foyer na ye. Un homme spirituel akoyeba malamu ndenge akoprotéger foyer na ye d'une manière ou d'une autre. Akoprotéger foyer na ye. Omona ke mwasi wana alia te. Tango ayebi kaza na mobali aza un homme spirituel. Ayebi kaza na mobali aza na crainte en Nzambe. Mwasi wana akozala heureuse. Bobanda otalaka mwasi wana bonaka mwasi wana brillaka. Omonaka mwasi wana azalaka yo moko tuna azaka na souci te. Azaka na problème te azaka nini te libala pe oyo eza parfait eza te baproblème ezalaka makambo mike ezalaka mais tant que pembeni na ye aza na mobali moko boye oyo aza un homme spirituel aza mobali oyo aza na crainte ya Nzambe aza mobali oyo ayebi ke ngande naza chef ya ndako era moko boye mpe na butu mpe na saya nini nalamuki na telemi na badi ozwa possession nazoprier nazoloba mpo na vie na nga mpo na vie ya foyer na nga mwasi bana na nga mobali ya ndenge wana nde basi toza na posa na bango mibali ya ndenge wana nde basi baza na posa na bino nde basi balingi mibali ya ndenge wana parce que mwasi moko te ayaka libala alobi ke nakenda okomeka so esimbi te na zonga aza te mwasi nyonso ntango akenda libala ayebi ke nake vivre bonheur nake mpona vivre nazala heureuse nake mpo nazala épanoui na mariage na nga mais soki akutani na mutu oyo aza azo répondre mpenza na bacritère nyonso tu wana te oyo ezosalaka ekouvrir babiloko wana te estce ekozala malamu mpona mwasi wana ekozala malamu voire même pour aller aussi même plus loin il y a des hommes oyo bapekisaka même basi na bango vie de prière yo mpe kosambela église yango moke église bon wana eza mpe na bamama oyo peut-être basalelaka yango na ndenge moko ya mabe ke azozwa soin ya ndako na ye te azokende kaka kozala toujours na église koza wana mpe eza parenthèse mosusu nasi nalobela sujet wana eza ou bien tokozongela yango mais ntango mwasi azosokipe na yo bien azosokipe na ndako bien mwasi quand même asambela papa kangama na ekumisa Nzambe au contraire yo pe kati na ofo luka kutu o rejoindre ye na bonzambe si seulement si bonzambe wana eza ya solo et puis tozolobela eza bonzambe ya solo eza bonzambe ya lokuta te tolobela penda bonzambe ya solo ke mutu opena kenda akoluka penda Nzambe na profondeur mutu opena kenda akoluka penda Nzamba lola o akela likolo pe na se c'est ça. Tant oyebi déjà que ozana mwasi ya ndenge wana alors papa faut sepela il faut vraiment kuto sepela pena que donc osala nini ke oluka mwasi wana asala nini o rejoindre plutôt mwasi wana na kati ya bonzambe wana mais yo mobali oza mobali ya vie de prière te mwasi quand même azokenda ata koluka Nzambe yo ozotia so makele ozotia so mal à l'aise papa vide makasi bongo libulu makasi bongo na kati ya couple na bino eza po nani aya ko régner. Parce que si vous avez un sambe la raté, vous avez un misala ma bête. Si vous avez un wapi, au sambe la raté, vous avez un misala ma bête. Donc ça nous rend mutu. Non, muta vivra pe bongote quand même. Muta vivra pe bongote. On va dire que naïbi que Dieu existe, mais donc il faut quand même vous en position. Alors position au biso to ekolobela lelo. Et sa position, il y a vie de prière, il y a solo na kati na vie de couple.
couple ekutanaka na bakomba, ekutanaka na badefi ya ndenge na ndenge, ekutanaka na baproblème ya ndenge na ndenge. Alors eza te na problème nyonso kaka oyo ekokutanisa bino na kati ya couple, nde bokoki koluka baparent, nde bokoki koluka baparent biologique, tout soit baamis et connaissances mpo baya kosunga bino. Non, nga naloba toujours ke eza na mutu oyo akonseyaka mieux que le Saint-Esprit dans les mariages azati. Parce que eza domaine na ye, eza makambu na ye, eza institution na ye, eza eloko ya établissa pesa biso atinda. Biso peut-être soki asali biso ngolu lelo nazata liboso na bino bozwi pe temps oyoki ngai o bénéficier pe na quelque chose, eza ka grâce o atie na moko pe mosusu ka parmi nous. Mais ye moko asa oyo akonseyaka mieux plus que mutu nyonso tu na se na moi oyo. Alors soki Saint-Esprit aza centre ya libala na bino te, soki vie de prière eza na kati ya vie de couple na bino te, boza wapi? Boza eloko nini? Boza couple nini? Boza esika nini? Nde ozomona lelo ba couple ebele lelo bazokotisa n'importe quoi, n'importe comment na kati na vie de couple na bango. Pourquoi? Parce que bazokende kolokota kokopier ya nzela po Saint-Esprit aza base na bango te. E namonaki couple wana kude basalaki boye, e chérie kuna tala basalaki boye ta na mwasi neta nyonso na parce que bona vie de prière te. Bona vie de prière te boza wana juste pour na ba futilité, pour na ba distraction, pour na ba biloko o bozo sala neti bo sala ba concurrence, bo sala ba défi moko boye na bato mokili. Alors couple oyo eza na crainte en Nzambe. Couple oyo eza un couple spirituel. Basala makambo o batu nyonso tu basala. Et bien sûr que oui toza batu to ana mokili. Il y a des choses peut-être par sentiment, par délire, par nini okoyi ko sala. Mais aussi il faut savoir qu'il y a des délires et délires. Eza na ba délire mususu oyo komaka annexé oyo komi na ekomi lokwa ekomi o bazo benga sitoche. Ekomi na bloko moko be batali pe be babi ah mobali ya libala. Ah moi c'est libala, pourquoi ça? Ozomona déjà tango mutu déjà aza déjà mwasi ya libala, mobali ya libala, aza déjà na ba valeur moko boye, aza déjà na ba ndenge moko boye o bato bazozwela ye. Alors tango ozosala pe ba biloko mususu, faut savoir aussi se contrôler. Alors tango ozo se contrôler te na ba biloko mususu ba omono ba ndenge moko boye, et fi de mutu mususu otaloka de loin amonika ke o vie de prière eza te bon Nzambe eza wate. Ya mokili ekende nde ezokende boye biso soto omona ndenge ekende. Mais c'est Dieu est notre appui. Nzambe kaka naza moboko ya nyonso. Et surtout ne loko ba bengi libala. Oza wana oza mwasi, oza mobali, obima na famille o peut-être ça na ba réclamation moko boye na domaine ya mariage. Oyebite ke na libota na yo ba réclamation moko eza na domaine ya mariage. Mais quand même Nzamba sali o grâce. Et ba grâce mosusu o Nzamba sala rabiso, et senga rabiso peto discerner to ba tant Nzamba sali nga grâce o na simalango. C'est ça. Donc on a que eko permettre biso que eko sala que éviter biso na bablo mosusu o eko sala aussi comme ba porte na kati ya ba vie de couple na biso eko sala ba porte eko fongola ba porte mosusu tam mosusu na famille na bino boza na réclamation moko boye na makambo etali mariage. Boza na mwa ba makambo boye loba ma ba lois établi moko boye ba réclamation ba bloko loba mais salema. Mais Nzamba sali o grâce. Siko grâce wana o Nzamba sali o lieu o kanga malisusu na Nzambe wana o lieu o zala susu na présence na Nzambe wana po Nzamba longola a débloquer a déboucher a longola lisusu ba bloko mususu etika parce que diable atika elo mbala morote. Et surtout que ceux qui ont loko ezala qui réclamer il faut que Nzamba ya longoli yo nango yeba ke combane ko poursuivre yo comment on changer de sikoyo ba stratégie. Alors comment on changer de ba stratégie? Sko soki yo poza na ona bonzambe te. Sko soki yo poza no ka mutu a distraction. Sko yebisanga. Ozaka mutu kaka mobali nyonso na libala lelaka, mwasi nyonso na libala lelaka pona nini? Donc eloko eza liboso na yo bozo la kiso eza simple. Nzamba zana liboso na zo yebiso ngai yo na zana yo na za liboso na yo nzimanga zwanga vandisanga pe yo mona makambo na osa. Eza blo msusu Nzamba luka kaka alongola o place ozalaka memo na libala no kwa fongolo miso ala kiso ba blo msusu à condition que ozala pembeni na ye ozala penza o vandisa ye o tia ye comme appui comme pilier base fondation ya nyonso.
et azala wana mpona korevele mpona kolakisa oyo ezali caché ndenge ye moko azoyebisa biso. Alors ntango oza na kati na vie de couple, c'est vraiment important ya kozala na vie de prière. Diable akoki koutilize kaka mobali te, akoki koutilize mpe yo mwasi. Diable akoki koutilize mpe mwasi te, akoki koutilize mpe yo mobali. Po mibali ebele lelo bomona kaka ke mwasi nde aza kaka elema makasi oyo diable atilisaka. Oui, c'est bien ça. Parce que déjà bandako banda mokili tomona ke diable autiliza mwasi mpona koatteindre mobali. Mais sikoyo yo mpe mobali soko oza faible, mwasi mpe aza faible, diable aya atteindre epo azwa yo. Sikoyo yo place no eza po diable akoki koutilize kaka ata mwasi na yo ya ndako te, ma utilize mwasi moko ya libanda po ya aya atteindre yo. Yango na oti oloba même mwasi ya libanda yo na ye bokoki kozala bainstrument oyo diable autilize po atteindre, pour détruire mariage. Okozala mwasi no na kati ya ndako aza mwasi ya vie de prière, mais okozwi diable a utilisé kaka mwasi mosusu ya libanda po asala nini, atteindre yo. C'est ça. Et siko soko oza mobali oza un homme spirituel. La spiritualité na kati na couple, ça dépend pas seulement de la femme, mais aussi de l'homme et la femme. Parce que l'homme et la femme, baza batumi bale oyo, baza na lien sacré ya mariage. Et loko oyo ezala pe ezalaka, ekozalaka le plus combattu na kati na mokili. Alors soki siko bomi yebite, soki bomi tie nesika na bino te, soki botie nzambe lokwa moboko na bino te, pilier na bino te, fondation na bino te, appui na bino te, oyebisanga diable akoya mpona kodétruire bino. Yango moni na vie ezalaka, quand tu pries, on commence à sentir que ba combat. Hein? Tant on prier ba jour wana pena soki pena ba prier ba nini, on sentit moi ba combat moi. En tout cas wana na lobela pena ba to baza na trop spirituel ba comprendre makambo lo. On sentit ba combat. Mais soko za muntu, soki oza sambela na yo te, dans yo pona yo vie. Oh, vie penza dans vivre la vivre. Donc, bien normal. Or, c'est le diable qui te manipule. Il te fait croire que tout va très bien. Que kokeno kuna to ke lukani tala au sambela noté tala oza bien. Oza fin du mois du salaire na yo, obimi okio sali business na yo zui, obimi ozongi bo sali bo zui, okio lukani kuna. Donc il te fait croire que ozo vivre dans un monde moko donc tout va très bien. Oza na tina tate ya oza 30 secondes ya prière. Mais sikoyo zwa siko mokano ya kokangama na nzambe ya koya na présence nzambe nde siko bando sentir ba secousse pou pou ya besko bandi ko ningisa yo okesala nini kuna ozala kiawa omoni kuna à ce moment là nzambe pa otika tala amema yo donc eza chemin eza loko ndenge nzamba memela bana na ye après yo moko lobobi mama nzambe pe umela ka non, c'est le diable. Et ça va stratégie à diable. Parce que le diable a une lote ou a pesa yo ou eutie panzambi. Le diable a moibi. Nyo so azala nango nyo so la kisake utare panzambi. Parce que nzambe ndaza mo pesa na nyoso. Diable a une lote ayibaka. Ayibaka. Siko yeba ke o lie loko ezaya ki moyibi. Ata na mokili nde toza benda nature bo. Moi c'est mobala bima ki ayibi na journée koti na magasin bato ayibi akoti aya liesi bana na bazana malédiction famille on est dans la malédiction ezana mama loba e bandolanda ba on ya bato bakolo biloko bayiba ki bazo saka bazo loba et nature aussi nzambe pas omona que c'est lisumu ozana kati ya malédiction moko diable azabongo siko yeba tala siko yo tango ozo vivre anu yo monu ko za en paix oza kimia tout va très bien ozo zwa ozo tambola oza na kati ya malédiction siko tango ki na présence nzambe faut siko bilo pendant ça lo briser yango moni mutaleka na betape wana oleka na betape wana sentir neti secousse mo neti ke koto ofaki oza no ka kuna ozo longola nde ezaki ya yote ozo leka na épreuve moko boy po parce que okozwa eza malamu. Oui, parce qu'on a vie de prière, na kati na couple, c'est très important. Ba papa, ba maman, boté les manalo sambo. En plus, mon kilo de to na ou ezoke na obeba. Mon kile baby ezoke mabe makasi. Ezoke mabe.
olala ka tongo butu ti tongo olali olamuki olali butu ti tongo obimaka lokwa mbwa ozongaka lokwa mpuku donc obimaka na yo donc priye ata seconde eza te eloko te nyonso wana omona kaka ke ozovivre bien. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Libala eza sacré, eloko eza sacré etambusama toujours na baprincipe nango, etambusama toujours na babiloko eakompagnaka yango. Alors sikoyo eloko eza sacré, pourquoi okomélange yango na eloko oyo eza sacré te, oyo eza ya kopola, oyo eza ya kobeba, ezoya mpo edétruire lisusu. Alors soki mariage no eza détruit, mutu moko te azwi temps na ye ya koconstruire foyer na ye mpo lobi ebeba ezala détruit. Non, azala toujours na mposa vivre meilleur wana bonheur wana jusqu'à ce que ndenge tolobaka. Alors soki sikoyo vie de prière eza te, bovandisi yango te lokola moboko kati na bino, eza pasi. Et en ce moment là le diable akoya pona ko détruire, pona ko sakana na bino, pona ko semer, pona ko ça n'importe quoi, parce que botikeli trop d'espace, bo fongoleli couple. Ba papa ba maman na yebi bo fongoleli porte, pardon. Na yebi ke message oyo ekozwa esika na vie ya couple moko enzambe ka nde osala nini azwa lokumu. En tout cas soki message oyo esepelisi yo oza nano abonné te, abonne-toi, partager, commenter, liker. Enzambe azanga te na kopambola biso nga na bino tokutani prochainement pour la numéro ya sika. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola ba couple na bino. Bye bye.